boye bola muna émission na biso popola ndenge kaka to salaka na bino ensemble pona ko meka ko popola ko zongisa bato na nzela na aliment ndenge kaka balobaka po tomoni Congo to Kinshasa buso beleke bele yango tobaki to sala émission oyo to changer ngo mwa conception pona ko meka ko zongisa ba oyo babanga nzambe to pe ba oyo baza bato bayoka ka ba meka ko zonga na nzela. Na pesi mbote na nga mon caméraman, bonne guérison, pambate azongeli biso sur sa bonne santé, MP4 Dominique Moulumba, on essaie bino zaki malade, mais maintenant ça va. Yenda sali sima ya caméra. Na pesi mbote na ngai na ye moko. Le numéro 1, la patronne Espérance et Bongo. Maman SP na pesi ba mbote belé, na pesi ba mbote belé, mwana na yo nde na bisaki yo, siko bonne santé, azongi nzoto makasi. Donc musala ezo continue. Lelo nalinga kito sola mwa muke par rapport na comportement ya bana na bino ya basi tozoko bala toko tshana bandako mingi na oloba na ba oya ngai bande kwa basi des cousines des nièces des sœurs na ngina lobela bino na nzela ya baboti yo baboti bino na obeta sete po eloko tokutani nango et ya tena famille na ngai na banzi bokola d'émission. Merci na yo mon oncle que j'aime beaucoup Jean-Willy Boussa, autrement appelé seulement Willy Boussa. Na pesi mbote noko na ngai po mbate na mono zola na émission na ngai ozo ko encourager nga noko na yo et ça nga bien. Pourquoi pas tout panoko na nganyos sina walingala po biso kote biso nde lingala to linga ko beta do banoko na nganyos na pesi bino mbote la grande famille Mboulé na pesi bino mbote bisika nso bozali esika bokolanda nga ba émission donc to sala na koloba mingi pona bino banoko na ngai na koloba mingi pona bino ba mama leki na ngai na koloba mingi pona bino batata mwasi na ngai na koloba mingi pona bino ba papa na ngai nga personnellement na lingite to finga malobi to sima lobi na mabala bandeko na biso ba kokende et en général na koloba na tous les Congolais paranyo soboyoka yo lokola oyebiki ozana mwa bozui ozui mwana mosala otena ndako ozui bana misala otena ndako obosani kolakisa mwana na yo mosala tala mafinga nde bandi koyena bandako mabala ba ofinga mwana den balobika longwa kuna zoba mama na yo zoba baboti na yo tokomi bazoba ba parents bon mutu lokola ngai boye leki na nga moko ya mwasi akoti libala na yoki ofingi ofingi soki tata mwasi na ngai mama leki na nga mama kulutu na ngai ofingi noko na ngai to papa na nga moko meso nga na yoki na obetu makofi so pa mokonzo kangisi no ngai po bino mspiro wakanga idala kaka ngali nga te ba finga libota na ngai yango nazoloba baboti bolakisa bana misala baboti bolakisa bana misala lelo soki nalingi naloba likambo yo pamba te sali soni pe mawa na moko ya moninga na nga zobetela nga lisolo mwasi ya bala biloko aliaka kuraika liaka biloko mwasi alambi nzoka mwasi akendaka kosomba biloko na malewa na mama moko na quartier alama biloko kosekana pe mawa koseka yango balobaka okoki koyiba na yo 99 fois ndenge bato français balobaka 99 fois mais moko etikali wana ela mokolo oyo bakokanga yo soni pe mawa mama ata oza na mbongo papa ata oza na mbongo oza na bozwi lakisa mwana mosala. Prenez une journée pendant la semaine que est dans la journée où bana misala ba kosala eloko te pour apprendre na bana. Apprenez aux enfants
ndenge nini akobongisa mbeto na ye moko. Apprenez aux enfants ndenge nini akoki kosukola ba sous-vêtements na ye moko. Apprenez aux enfants comment préparer. Apprenez aux enfants comment arranger la maison. Ndenge nini akoki kobongisa même salon na ye, salle à manger koki kozala ndenge nini. Tokomi koka soni na mabota makamba ndeko na biso bato kenusana mabala. Oui, zala na bozwi bana na yo pe mobala za na bozwi boza pe na bana misala me ngonga nzambe ta musu akoloba kete ekoki bofana nanu pe na bobola eyaka kaka eyaka kaka sikoyo tango bana misala bakozala te nani akosukolela yo bilamba nani akolambela yo nani akobongisela yo ndako. Okubando kene kaka restaurant baboti bolakisa bana musala soni eloko na sokoloba soki nazwi likanisi ya koloba oyo lelo na émission oyo isali ke camarade vendredi abike nona okelelo musala te libala sima ya mwa mikolo. Boyebi na ibandela libala soki mutu abali yakata musu na ndeko na ye moko boye papa eyo sala sikoyo ke bon ndeko fwa zonga puisque classe elingi bana atikali mobali lokola akendaka mwa classe mikolo oyo akendaka musala nzoka ya tokosombaka biloko epa mama malewa mo bayokana nini na bien eyo sala ke ya vendredi mobali abi ake musala te po azoka bien te bafana mwasi junu mwana okolamba to kolamba te okolamba to kolamba te lamba na lia nzoka mobali saluka kisango ke mwasi sombaka chaque jour biloko ya malewa eza nini dibala ngoma nolia biloko ya malewa baboti bola kisabana ndenge ya kosala misala mingi ndenge ya kolamba soki mwasi ayebi kolamba te mais c'est zéro. Biso mibali biso balakisa biso ndenge ya kolamba biso toza mibali balakisa biso ndenge ya kolamba nga nalobaka eza grâce kozala mwana soda nde nalobaka chaque fois bolimbisa ngai na mwana soda na obomba ngo te. On nous a appris comment préparer. Et ça na biloko nyonso te obiso mibali toki kolamba. Mais na mwa biloko mo balakisi yo ke tango okoma na vie na yo ya ki célibataire tango kotika ndaka baboti okepete kufana okobanda kolamba nini. Oui. On nous a appris comment préparer madesu ndenge ya kolamba matembele ndenge ya kolamba pondu. Biloko ata misatu wana balakisa biso. Mais mwana mwasi alongwa na ndako lokola toza na bozwi toke tobali pe bozwi alors moi to sala musala ezate kaka bana misala mobali akolia biloko oyo mwana na yo alambi mokolo nini. La main ou les mains de ma femme namona pe yango eziki quand même mokolo moko po elambelanga. Les parents apprenez vos enfants comment préparer, comment arranger la maison. Atambe tu na ye moko fo moto mususu ya kobongisela ye. Jusqu'où? Mwana za ndako kamata mwangonga lakisa tala mbetu wabongisaka boy
mwana bana kenala kwa libala ayebi ko bongisa mbetu te ba bongisa yika kana mwana musala mukili tozana ngopeza makambo belea mukili tozana makambo belea boyoka te bana mibala babotola mabala bana misala babotola mabala boyoka te chambre na yo mwana musala kota medi ere moko faut sala pe mwana musala kota te yo mwasi bongisa ka chambre na yo akota wa chambre nyoso me oya yo mwasi te. Là je parle même de mes parents sous le lot. Chambre ya libala eza sanctuaire. Eza esika et santu. Bato bako bano kota kuna pamba te. Et ça lokola parlement. Esika ba institution fandi. Kuna nde esika bazoka décision ya mabota. Kuna esika babongisa ba problème mabala. Mutu zako bano kota te. Obisi na bana babongisa nyonso esika bana bazali tu wapi me chambre ya yo moko mwasi mutu kosala yango. Ba garde-robe. Mbetu. Soki salle de bain na kati. Tout ça c'est toi. Il ne faut pas tout laisser dans bana misala. Ce qui pose ma capacité nzamba batela kayote o mitika na onde ngwana mwana musala botolo libala facilité hein. Akoya osala bikila kila tamusuna chambre na yo boye. Ozangi nyonso a baboti bola kisabana ndenge ya kosala misala. Apprenez même aux enfants que ata obali moto ambongo to komi na mbongo chambre na yo misala ka yo moko bongisa ka yango yo moko. Les sous-vêtements, les sous et surtout les caleçons. Et ça vit mobimba ya moto. Comment otika mwana musala sukwelo yango? Bakoy kusoka na sous-vêtements caleçon na yo. Bakozo na caleçon, et ça vit na yo mobimba. Et ça vit na yo mobimba. Comment kotika moto musala sukolaka? Les parents bola kisana bana misala yo ya mike bakoki komanda kosala na vie na bango. La kisa mwana meme kolamba eloko moko ya simple. Ce qui mwana akomi koyokola l'action de ya fiancé. Luka oyeba ekolo na bango eza nini? Alors l'action koyeba kolamba ate eloko moko ya ekolo libota wana. Botika te bana basala ba fainéant ou de fainéantes. Non. Chers parents, avenir Yabana, et c'est là beaucoup on a besoin, chers parents. Avenir Yabana, et c'est là beaucoup on a besoin, chers parents. Donc comme au-delà, il y a culture où il y a bisoté culture to soit libanda ya mondele bisoté to leki su mondele na culture lo lendo la tibiso na nyoso etika lika keso lali na mbetu lali na kiti mwana musala ya mema yako tiko na mbetu oyo ka soni te mokolo moko babenga na mwana nona libala. Oyo ka soni te mokolo moko babengi po balobelo ka ke mwana yebi kolamba te. Oyo ka soni te mokolo moko balobelo ka ke mwana ya salite azabo soto. Les parents, très chers parents, bola kisana bana baiba misala ya ndako libala. Yebi saye libala tina na yango eza nini? Pour monsieur ça bossa na na no ya libala abi pesi na musala. Mais pourquoi balagi? Au balagi pourquoi? D'abord c'est la maison liée à libala na yo. Après le travail vient à la deuxième place. On nimi ko bala siko nimi ko bala ponani. Ba mona ka ko balagi. Soit ko bala te sala na musala na yo.
soko bali yeba ke eloko eza liboso eza libala koyeba ko respecter ndako na yo ya libala. Quand on se met au bas la salité, ndebo ke na ba résolité le restaurant et to lamba ensemble. Vous l'ambi pas ensemble na mobali. Mobala moni peki mwasi mutalambi, to lambi ensemble, to lipi ensemble. Ya monde zalaka esengo to elengi ya libala. Voilà to zo bino tembele tenenge to loba kaka. Na ninga lelo ko benda matoyi kaka na biso cher parents. To yoka sonité un jour ba finga biso. Tout fait maman na yo ayiba ikolamba te ayiba ikolakso te bolole banjiri yake belé ya ndenge na ndenge oyo nga moku na monaki foti utu ape na baboti lolendo na bino bolatisi yango na bana alors bana bakomi ko so ba conséquences ndaka mabala bazoko ko sala misala te moi eloko mukebo eta mususu ebebi na elamba poazo kaka tonga tonga ayebi ko tonga te. Eloko ya muke kaka oyo akoza tonga tongi akoka kotonga te. Merci à vous ma famille. Là je salue ma famille, famille Mangoto. Tout le monde. Comme on a un grand frère du sang, Zakari Minga Mangoto, jusqu'à la dernière qui est Jean-Jacques Malola. On m'appelle Yannick. Na pesibino mbote. Mbote na ngai eke isusu. Na Koko Jean-Jacques Diabelo ozali Koko ya madame nanga na pesi mbote na musike sikozali et na pesi mbote na ngai na Eric Mondebo nzete amino papa soda papa commando na pesi mbote. Là je salue aussi mon ami en Afrique du Sud oyo boyebi ngonga nyoso azanga kombo na été Bovik Fambakatai na pesi mbote sikozali. Je salue aussi mon vieux na niveau à Londres mon vieux Dej d'Eric Amane Motema Marikla Yanganda, na pesi mbote mon vieux. Je salue aussi les champions Mike Konjo, na pesi mbote et pourquoi pas à toi les maîtres Innocent Machaka, Eddie Machaka, Modé Machaka, Chantal Machaka. Je vous salue, je salue tout le monde. Oyo kombo ko banda ko yana wanagako ko lobagaga. Ce kombo yete vous comprendre ngai. Tous les maîtres sans oublier les champions Impact Kitenge au niveau États-Unis motema ya Bibi Nadine Mangoto et pour arriver à la fin Nayomoko l'initiatrice le président de cette chaîne Espérance et Bongo Mangoto. Quant à moi, et avec mon équipe, nous vous disons à la prochaine. Allez, bye.